Bonjour les amis. Un peu d'explication sur l'événement qui s'est passé le 11 na libanda ya Goma après na nzinga ya aéroport. Mes chers amis, tomeka ko prendre des choses au sérieux. Bomoni bana wana baza kotindika na liwa. Bana wana bazali ba militaire te. Les Ouazalendo que vous voyez, les Ouazalendo. Bazali ba militaire te. Basala formation ya ki militaire te. Bazana notion moko ya bitumba te. Ezala bango, ezala ba chef na bango. Muntu ata moko azana notion ya bitumba zalite. Muntu ata moko ayebi eloko nini baza kobenga bitumba te. Mais bandeko na ngai, qu'est-ce qui fait que batwana bakonzi na bango na bango pe bazali kokufisa bana? Bana wana ya ba 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. Batu ya mikolo baza kotinda bango liboso. Qu'est-ce qui s'est passé? Bana wana bayaki. Bomonaki bakotaki na ba drapeau. Bazalaki maboko pamba. Minduki bazalaki nango soki 4-3. Mais bango nyonso bazalaki na banzete na ba drapeau maboko pamba. Maboko pamba. Armée du peuple, armée professionnelle. O ezali na bibundeli nyonso. Batiki bana wana bakoti. Bana wana na minduki bazalaki nango masasi soki 4-5 babeti beti yango. Et sili et armée du peuple eye ko reprendre bana wana. Mes chers amis, bato bazako tinda bana wana, vous devez avoir pitié. Bozako kosa bana wana te tozako bondela mabele. Mais bozako bomisa bana oyo bakoko tanga na ba classe. Bana oyo bakoko kotinda bana wana na ba classe batanga. Bakoma bato, basala misala lobby. Ke kobomisa bana. Ke kobomisa bana pamba, bana les enfants. Bozako tinda bana bazako kena kokufa comme ça. Mes chers amis, il faut voir ce qui s'est passé. Baoyo bazalaki oto koti na Goma. Mais mes chers amis, il faut voir. Pour la armée du peuple, nous, on ne voit pas les enfants. Nous, on voit les adversaires. Baoyo bazako ya kotia Mobulu. Baoyo bazako koya kotia nous on veut la paix. Mais ceux qui bozako tinda bana na minduki misatu mine. Na masasi mibale misatu na kati. Mais biso toza komona bana te, nous on voit les adversaires. Biso toza komona ba trouble ya paix. Faire de ça et démentir que non, ils allaient bisoter. Bisoto zali à 300 km na Goma. Ils allaient bisoter ou allaient donner mon toit sur la makamuna yewana et tali bisoter. Bisoto va y biso calme, toza ko respecter cesser le feu, to vani na biso calme, ils allaient bisoter, ils allaient ou allaient.
Mais tomoni ba Congolais mosusu bazako wazalendo. Mais bozali kokufisa bana. Bozali kokufisa bana. Laissez ces enfants-là back in the class. Botika bana wana back in the class, mes chers amis. Bozali kokufisa bana. Il faut voir ce qui s'est passé. Na Goma, il faut voir ce qui s'est passé à l'aéroport. Mais mawa. Nous, on n'a pas vu les enfants. Bisous, tout le monde est adversaire. Mais il faut voir ce qui s'est passé. Il faut voir ce qui s'est passé là-bas. Bano anabayaki na ba drapeau parce que simbi simbi na ba nzete. Basalaki na minduki misato. Tokangi ba mususu ba malchance ba kei. Ba komona ka iloko baza ko benga oto yeko défendre mboka na biso, to yeko danfo mabele na biso, ba komona ka ngoto ils sont partis. C'est fini. Ba kufi ba kozonga kate komona mabele na bango baza ko défendre. Ba kei libela. Et je vais vous dire des choses, mes chers amis. On va en finir. On est là jusqu'à tel point que Kimia total et kokota na Kivu. Je dis bien, Kimia total. Kombo ya wazalendo bokoyoka kango lisusu te. Kombo ya maimai bokoyoka kango lisusu te. On est là jusqu'à tel point que on va tout nettoyer. FARDC Kendawapi. Nous, notre problème, c'est Félix, le départ de Félix. C'est tout ce qu'on cherche. Après son départ, Congo et Kozonga Kimia. Congo et Kokoma Congo. Pour na siko ya au Congo et za Congo te. Comment voulez-vous que le chef de l'État a commis sa milice? Au lieu de commissaire armée nationale, a commis sa rebelle, a commis sa milice. Mais ce n'est pas possible. Mes chers amis, prenez votre calme. Goma ezali na contrôle. Bukavu ezali na contrôle. Je peux dire même Nord Kivu, na Sud Kivu ezali sous contrôle. Il y a M23, Alliance Fleuve Congo. Makambonyo ezali kokende très bien. Alors, Bobanganité, le travail, on le fait. Tozali kokende na musala oyoti na botokosu kisanga parce que c'est tout ce qu'on a pris comme décision. Ne musala na biso tozui ya kochi ya kimia na Congo Mobimba. Voilà, votre serviteur Wakantia 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. À la prochaine. Au revoir. Bonjour les amis. Nakoyebi Sabino lisolo moko ope bosi boyebi j'y crois. Boyebi coup d'état ya ndeko na biso Malanga, que son âme me repose en paix. Ndeko wana tumonaki ba vantiro ya salaki. Ayaki na ba américain mwana na ye na ba musulmans, c'était 3 américains. Aye kolokota ba chômeur ba garçon moko kaka ya Matadi ba oyo bazalaki na musala te. Pona ye ayebisi bango ke tozoke na Kinshasa nazoke ne kopesa bino musala.
bayebaki makambo ya coup d'état te bayebaki eloko ata moko te tango aye na bango na Kinshasa ba garçon d'après explication na bango bamoni bakomi kolatisa bango ba tenue militaire bazalaki na minduki te ba mususu tomonaki bango balati ba mapapa ba mususu bazali na ba chemise pasuka balobi nde bato bazosala coup d'état bango minduki te masasi te makolongulu événement eleki ndenge eleki wana bino nyonso tu boyebi tokota lisolo mokuse baye kokanga ba-américain wana ye malanga babomi ye bakangi mwana na ye na bamosusu bakondane bango à mort y compris aussi belge moko boye congolais belge bandeko sikoyo Félix tango amoni ke engindeli ye na Belgique po a profiter moi relation ezonga bien a libérer congolais belge Félix tango amoni ke engindeli ye na États-Unis a libérer ba américain po ba ebisi kuna ke il faut kaka o libérer ba américain wana atiki ba américain wana bakei mais ye croyant que tango atiki congolais belge wana makambo na ye na Belgique ekobonga ebongite kuna na Belgique azada ba dossier kilikili ekozela ye na États-Unis akanisa kite makambo ekobonga na États-Unis engindeli ye aye kokata ba contrat oyo azalaki na ngo na ba lobbyiste na ye na ba consultant américain azalaki na ye akati ba contrat na mboka mundele okoko kota contrat soko signaki ayi na ne c'est inane 2 ans c'est 2 ans mais Félix akati angomba na moko na mbala kaka ba maison nyonso wana ba porter Félix akonyataka na États-Unis te bande konanga je vous dis la vérité Félix c'est la minute oyo akonyataka lisusu na États-Unis te soka nyati na États-Unis bakangi il faut répondre po ba maison nyonso azalaki nango soki 7 soki 8 ya ba lobbyiste nyonso na ba fondi ye il faut afuta mbongo na bango suite ya contrat signaki na bango akoki kokata contrat mbala moko boyete ba consultant oyo asignaki na bango akoki kokata mbala moko ndenge amoni amuneti Congo te il faut kaka respecter afuta bango moko lokola nano afuti bango te Félix akonyataka na États-Unis te bo retenir maloba na ngai Félix akonyataka na États-Unis te soki anyati na États-Unis ba plainte za kozele kuna bon tokende pa etozonge pai bomoni atiki belge congolais akei atiki ba américain bakei kasi bano oyo malanga lokotaki na Bazaïre bayebaki eloko moko te bana wana bazana boloko ti lelo bana wana bazali na makala ti lelo ba innocent bayebaki na bango eloko moko te bayebisaki bango kaka epa malanga te tokei tokende na kopesa bino misala na Kinshasa pona bango bayebi te bakei kosala musala bayebi eloko moko te mais bana wana batiki ba américain bakei batiki belge akei bana wana bazana boloko na makala ti lelo bayebi eloko ata moko te bazakuna tango basambisaki bango balobi ke toyebi eloko moko te bayebisi biso ke tokende musala ba mosusu makolongolo ba mosusu ba chemise pasuka bazana minduki te bazana eloko moko te mais il se retrouve déjà dans makala que non bodenga ko sa coup d'état belge batiki ye ba américain batiki ye kasi bande ko na biso ya ba congolais oyo bazana makala bayebi eloko ata moko te bango wana na makala
Peuple congolais, boye baka. Félix Alingi Binote. Félix Alingi Ndembongo ya Congo. Au revoir et à la prochaine. Votre serviteur Wakancha 365. L'homme actualité. L'homme en chiffres et en lettres. Le motivateur de tous les motivés. À la prochaine. Au revoir.